te euti et pana yeme somi ekolo kumu ya Congo mon mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique maître d'école Miragongo Uta Kisasa. Voilà, Uta Kisasa tous ba oyebate azana Kisasa to azalité azana Kisasa avandika azana Kisasa alo bate azana Kisasa. Voilà, Ayambaki Bino ba députés nationaux, provinciaux, puis ba sénateurs avant rentrée parlementaire, Misolo Yakini. Bonde Lingomba esengeli kotambola. Lingomba ya politique etambola kalolenge oyo wana. Liboso ya kozonga na parlement esengeli bokende na o babenga na lopoto ligne de conduite ya parti politique na bino. Bokei kosala ya solo mosala ekolo oyo population atinda kibino kasi miango mia parti politique na bino bo boka yango te bozala na kati na alima tozwaki bobengaka ba ligne directrice ya liboso esengeli na parlement epai tokozonga tokeba na budget pambate session oyo ekozala essentiellement budgétaire na yango par ya population ekozala nini na budget pona nini toujours ligne de conduite oyo wana euti na ezaleli ya gouvernement oyo mingi penza présidence de la république bango ba bolimbongo ko bolo basali babengaka dépassement excessif soki mbongo na bango ezalaki par exemple 100 zaï et $100 bango ba kominde na $10,000 o basi balei elingi koloba ba kokotisa RDC budget mbula sima nyongo boko na 2011 2021 na nyongo po bango basi balei tina wana tozwaki meko na Lingomba ete député nyonso sénateur nyonso ya MLC et pas ya kokenda kuna priorité na makambo sociale ya population. Ceux qui va voter ba budget na bango ba pesani pesande ba pesanaka pourcentage mbongo ebele biso esengeli to la kisa ete population na biso nzela na bango ezali mabe. Mais vous avez une minoritaire. Problème ezalité. Bato wana bango ba une majorité. Tokolobe la bango. Tokote ya bango. Ba o ba kozala mato ya koyoka ba koyoka. Mitema kondima ba kondima. Tokotuna kuna wapi makambo ya ba école. Wapi makambo ya soins de santé ba hôpitaux. Makambo wana biso MLC tokowelela yango makasi. Ce qui est à 2% et sengeli est comme à 20%. Et tout mbanabiso et kozala ligne directrice yangoana. Mais il faut la paix makambomo pour le budget est réalisable. Tout le monde y a année passée. Ba matina 11 souka ba ko kita ba moni zaki faisable était. Mboka na biso Congo et tondan kita. Et malobaka virus. Malobate nkita ezali. Boum ya coltan. Bazo sala na yango nini. Boum ya cobalt. Bazo sala na yango nini. Boum ya cuivre ya Mobutu to mona ba réalisation. Boum ya pétrole na Congo Brazzaville na Guinée équatoriale na Gabon na Nigeria tozo mona misala na yango. Bon on na biso boum. Tozo sala na yango nini. Misolo mizali. Mbongo ezali. Bato oyo baza kosala na gouvernement bango nde bazali kokamata misolo kosala nango makambo esengisa mite. C'est de ça qu'il s'agit. Ba voyage pamba ezobotela ko mon côté. Na teto bon sanzela. Na teto bon se ba hôpitaux. Yango nde to kolandela yango. Mais inspection générale à finance komi kolanda bato ba okangama ba sekele ko bima. Bobetela ba ota maboko te. Musala baza kosala ezo pona bato omoni mabena ngo wana ezali na bato ici eyebana emonana pe batatola ete bango basengeli ko justifier solo ba 200 millions ba 800 millions bazo tambola bwena kati na ba voiture climatisée bazo dondwa bazo sala banteke feti mapati bazaliao tinga wana tozolo bate Moussala moi inspection générale des finances mokoki na noté
Bazaka kane bandela. Combien de pourcents? À 0,4%. Ah, ouais. On a battu bâtiment beaucoup 0,4%. 0,4%. Le dossier n'est pas hollandais là. Oh, Pyrrhus, bah, batika il va ba leki belé. Ba leki belé bazaliao. Le Tolanda qui lobby bien. Mon gars Covid-19. Est-ce que va justifier moi espèce général finance à l'Indien? Si ba au Senga ba Congolais bazali exposé na liwa. Bato ba bolimbongo wana ba vandi ba zo dondo ao. Ba au Senga kasiba ba député national quoi ba zongi bo ba pesa nzela ba poursuivre ministre de la santé. Il est agé ça qui. Ba kopesa nzela bon ba zo landa bango ba pesa ki nzela na nani. Saisine d'office. La saisine d'office par le procureur. Tout ce qui est en ya session ya septembre comme on a en kita tout le monde qui déjà à niveau ya chambre haute kuna sénateur la vie aïe ayakate aïe ezaki si n'était que makambo boko zela tout ça na loi minaku to kolobela yango loi minaku ezali to kozela likambo entérinement ya ronsa malonda et pour ça qui mobulu il fallait bâtir na bonga na yeme makelele ministre de la santé yango uti koloba sikoyo comment la présence ya sénateur à vie ezali signal fort pas ba IFCC pour bango ne ba to na biloko wana nyonso na trobo sanate loi moko na bango o aza influent ndeko honorable ngoy kasaji ya ki pona ba changer mode de scrutin et comme indirect ba pona bango be kuna na palais du peuple ce qui peut ba kozala wana na niveau de l'Assemblée nationale. Au moment où que forcing, bah déjà bazou moto makasi, bah teli bosso, allez, toqué. Moto makasi yangonan. Autorité morale. Autorité morale zalakate. Ça n'existe pas. C'est dans quelle constitution? Autorité morale, ça signifie quoi? Engolobani. Ça c'est de l'aventure. On est des poto yo FCC na PPRD, bah tiaki biso ba congolais, bah tiaki biso makanisi ya bololé na mitou. Qu'est-ce qu'il fait autorité morale? C'est de l'aventure pure et simple. Constitution RDC et tiens comment l'autorité morale n'a qu'à. C'est quoi ça? Ngai na sali lecture mosusu. Ayaki ko tiola biso, ko tiola peuple congolais, ko seka peuple congolais. Boloba ki violation bona ngai yo. Wata mobali aya. Ayaki ni ko tiola. Bo fiotola ki ba mpanga na bino. Ngai yo. En d'autres termes. Mais si quand ils ont wanate. Et si quand ils ont wanate. Na yebite. Soki statut. Il y a sénateur à vie. Et zopé ça y peut voix délibérative. Na yebite. Statut wana. Soki to kotala ils ont honorifique. Pour azala sécuriser. Asalaka mosala na mboka. Boyena boye. Boluka okanga ete. Boluka ko sala poko sote azanga ko bileite azanga soin de santé te mais na yebite soki nombre ya ba sénateur to yebi na constitution ezali plus 1 pour journée mobimba et commander journée ya ko beta maboko à l'honneur ya moto asali mabe mingi na mboka. Atiki mboka na kati na poto. Atiki bato na kati na pasi. Atiki bato na kati na milelo. Ba 200 mois d'impayement. Nzela nyonso toboka e bambuka. Ba route de décès agricole. Ba nzala. Mboka mobimba. Bato musu batika na ba matanga à vie. Famille Chebe batika na matanga. Famille Danou Boteti batika na matanga. Ya Gangale batika na matanga. Docteur Soso batika na matanga. Famille ya Arma Tungulu batika na matanga. Moto atibiso na kati na kokoso. CCTV Canal Kin. Eko etika na kokoso. Ko tumba chaîne 2 fois de suite. Moto aboyazoya. Bino bozo betela e maboko. Et sengona mboka ngwana. Boom ya coltan. Coltan est commandé Rwanda. Premier producteur, exportateur. Usine de traitement, il y a coltan. Et Zande na Rwanda. Bon, voilà, bon, nani.
fanfare clairon et bêta. Moi, je jure, moi, garant. Bêta tout le partout. La personne du chef de l'État est inviolable. Pour Namini. Pour battre la bilo comme on a biso. Au sali na biso nini. Au tiki 140 groupes armés. Nakat Namboka. Insécurité. Au tiki bakulu na ville mobimboka mobimba. Baninga ba commune ba TGV. Ba payer zala ki ba mboka sima na biso. Lelo biso na tozonga ba wewa. So de moto pe salami. Eh na lobi ye ko kumisa ye wana. Oyo bozo kumisa ye. Yeza ki moto akane soni ko koma miso abato. Toke ina likambo yo ba matière pour c'est la bino pour tango ko besa biso moi kaka. Ngo ikasanji. Et ça peut m'abêter to komona te ba mboka mosusu et ça la rappelle bongo, et ça constitutionnel, ba fotaka tata mokondi et ça direct na seconde c'est quoi problème les alliés bon même ça est Kourouze et logo à lobby les alliés que ils a raté et outil na ma patate ya liboso ezali na ba article ba bengaka intangible ya constitution tata Pyrrhus eza na ba article to koki ko changer yango te constitution ici loba yango eza bongo likambo wana eza na kati elingi koloba kolotela yango ndoto te soki eleki na nzela référendum mais esengeli référendum esalema te bongo esalemi te tata Pyrrhus ezali likambo okolotela yango ndoto te omoni nzambe alalaka te apesi congolais nzela amona sikolo lenge Kabila na bato na ye bazalaka na respect na peuple congolais te mbongo bayibi ebele batia na mabenga yango nde permettre bango bakende ko corrompre po bazwa poste wana koluka suffrage direct ozoyoka makanisi na bango yango wana peuple il faut voter président de la République na bango peuple nga nazali pour que ba fonction nyonso ezwaka décision na mboka peuple population de votaka bango neti banani susu nyonso gouverneur tout le monde président de la République ba sénateur ba députés nationaux, ba députés provinciaux, ba gouverneurs, ba maire de la ville, ba bourgmestre, ba chef de collectivité, ba administrateur du territoire. Population de votaka bango po ba banakoto sa population na ba yebaki ah ce qui to salima be sanction et cause embalasi. Mais ce qui ezali ba système ya ba second degré culture na biso na mboko oyo. Mais confiance c'est pas ya ceux qui portent l'ongoli du cambo et que ça bakoko simba yango te ba singe le Pyrrhus koloba yango te lelo izande bongo boko banga ni so ça tozo banga eloko te po ezali bongo mobeko likonzi elobi ezali bongo bloc cadena bloc cadena mais bango ikasanji biso te ba ki na makambo ya diamant to pas ko bongo na te biso te ba ki na makambo ya diamant musée abotoli diamant na yawa biso ba to sala ki ba marche ngayo na sala marche na boulevard du 30 juin zongi sela ngoy kasanji diamant na ye zongi sela diamant na ye biso na zakolo bangwa ba yebi ngai ba Modeste Bahati ministre atango wana na société civile ayebi ke ngai na sala ki marche ba maître Bondo et pas yazali ayebi yango ba maître Kwebe ba Chika camarade Chika ba yebi yango ba kaba songa merci quoi oyo azape candidat nani Paul Sampu wa azape candidat na tête na Seniao ba yebi yango to sala marche awa pona ngo ikasanji likambo na diamant ya komi na politique wapi ya komi na politique ba pegisa moto diamant contre la politique diamant ezali chance ya kopamba siko ya ko ya na yango na politique te ezali bongo te azaki gouverneur tata chance ya kopamba na régime le kioti oyo ezalaki mot d'ordre vandi Kabila vandi kuna soka lobi bolinga te kozala bongo c'était ça
akende lisusi ko ya kenomeka ekoleka te ata mbujima ya koma te tozongi na likambo ya ndeko Constant Malonda balobi kuna si baanterinaki bakozela kaka likambo epai tata mokonzi alobaki ki ate ba PV boye na boye mais ça kaka en suspens likambo ngo nano esili te malgré bamarche nyonso bosali tititititi on dirait forcing ekosalema mbala oyo oyebi ndeko Pirisi sakana na misapi na yo sakana la lolemu na yo sakana na makolo na yo kosakana no ya moninga te po yebi molongi ya moninga ezate yoki nyoka tanga binsaka lolemu na etonda 20 azo tambusa yango boye eza na esika nyoka azongisaka lolemu likambo na koyebisa bato ya FCC bato ya PPRD mabe basali peuple congolais eleki mingi na yoki mosusu azoloba kuna texte moko te ya constitution eza ko empêcher Kabila kozala candidat baya na ye kasi candidat baya na ye mais si balobi ke 2023 yende candidat baya na ye lokola bamoni peuple congolais babolole na bango bazoba na bango bampese na bango baya na ye lisusu baya na Malonda lokola peuple congolais batu biso koma banyama na bango te groupe ya batona ya PPRD na FCC biso to koma banyama na bango toza batu te toza bampese bakotamba ko azone balingi baya na bango mi balendenge bakani oyo kuna na seni oyo pai boye président de la république baya lisusu donc marche ko continuer lisusu ngana na lobite ke baya na tokosala marche na lobinde batia bango lisusu bongo peuple congolais akotika bango likambo ngo yango to omona kuna na Alpha Conde kuna ba tititi ya pesi kaka Ouattara pe wana alobaki atiki matiki donc on dirait virus so ba se décider virus ba fonsa kaka lisuba pe atiaka tembete akendati Mobutu a tiré a bendi nini transition te akei na longi moko ya pasi na motema ye Joseph Kabila tiaki tembeti soki azalaki mobali solo ke azo mona bato pamba na miso na ye il fallait azala candidat mais koto bobete maboko atiki quand même mbali boso alternance pacifique salema alternance pacifique ya kotia potopoto na mboka wana obengi alternance pacifique ezali seni asali mosala librement cour constitutionnelle esali mosala librement oyo alongi yango wana alternance pacifique mais oyo ya fraude moyibi ya polele na moi oyo ya ko déclasser ko disqualifier bato na nko wana ezali alternance pacifique te wana ezali nko pe peuple congolais amoni yango ndeko Pirisi Flamand akanisaka te congolais azali pamba le 4 janvier tango congolais a telemaka mundela bangi atiki Mobutu aye akanisaki te Zaïrois mutopamba date yango kokaki Mobutu alobi comprenez mon émotion Joseph Kabila aye akanisaki te congolais aza mutopamba élection ade akotia atiete amekashadari alongoli kombo na ye abenani akozongela lisusu te ndenge nazoloba na yo oyo bazosala wana ezali babengaka yango nini bisalasala mais bayokanaki na coalition bazana ngona bato na ma coalition de RDC les bazong ça va pouvoir mais non Pirisi la RDC, je veux dire, RDC, les sociétés civiles. Yo, population, l'ONU Bilanga, chauffeur, professeur, enseignant, Batapusu, Bangonde Congo. Bangonde Congo.
ezali FCC na cacheté so tangi nombre na bango baza soki 40 pamba mais ba yo ba signer ki mikanda wana baza ebele te so ke na kati na FCC biso za acteur politique to kuta na kati ebele baza na bandima kango te basepela kana ngote mais quand même ba goto sakaka bazala kaza lié kasi na ba même kuna na ebite to basala ka bango abracadabra mayele kimi na ebakate o comme on professeur d'université même makamozolo bazoko talie botebi mais likambolini Lazare pe kuna izakasu malongate qu'est-ce qui se passe ola bomoteyo se ke wapi lelo omoni ezaleli oyo FCC ya solo Kabila sala bango abracadabra bango so bakoma lokola ba meme liboso na ye tala kaka ne bakeneka kingakati omona ka ba video wana batambola lokola bato basa procession de Marie raïse biso se simana yo pe yango alobaka polele aloba je cherche 15 collaborateurs compétents et je n'ai pas encore trouvé ti akenda azwa 15 collaborateurs compétents c'est-à-dire Pepper Denal FCC wana ba docteur ya loku ya pamba ba licencié ya pamba ba o nyonso ya pamba moto azana mayele pe makoki ya kokamba ekolo na FCC Pepper d'azate Kabila loba yango tuzomona kaka yemoko kaka yemoko yenda ata capable na FCC mobimba mais c'est ça la vérité parce que ya lobi likambo bango nyonso bandimi bakomi kosala mosala bakomi kotatola na ndenge ya lobaki ngolo banini moi mboka en tout cas to komi na suka c'est vrai que moi ba embouteillage ndé ça ki moi mobulu moi terre embouteillage ebele alors diluba pona bateau boire Rolanda biso diluba suka po ete to silisa base na limité insécurité pe ngone zo attaque ça mobimba yo pe député provincial okolobani toza kozonga na assemblée c'était to kobete likambo wana parce que ligne directrice na biso oyo to connaît na parlement oyo parti epesi biso likambo ya sécurité ya territoire ba nationaux na niveau national ba provinciaux na niveau provincial likambo wana ekozala cheval de bataille na biso kozonga tozonga na assemblée bandeko to bungisa bomoto te to mibulongola na mibeko te likambo ya insécurité ezali mbangu epa ya police mbangu epa ya bourgmestre mbangu na tribunal na parquet ko kene ko funda porte bato nyonso baza kotia insécurité mobulu na mboka bakamata bango batia bango maboko pe awa na kobondela baboti biso ba parents baye mingi babatelaka bano ya bango ya bakuluna na bandako baye bakamataka misolo bake kofuta kanyaka po bana wana babima na boloko bovangisi mabe na kati na ndako bango wana balosala mbeba na kati na mboka s'il vous plaît bolimbisi bokanga bana na bino bopesa bana toli s'il faut que sambela fukama genou senga na nzambe batia bana wana milimo ya bomoto totondo botondi mwana mboka député provincial Jean Désiré Mbondi oto yambaki c'est vrai que makabozaki ebele koloba mais tant on doit permettre biso to suki awa bongo to kopesa nzela na losambo awa na canal kina na El Elion boboto o mabota mabino.
You know, the fire of God is in this room right now. I can feel the fire. And she'll put her hand on a person next to you. I feel the fire of the Lord wants to encounter people. The baptism of fire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous excusons pour le retard. Ce n'est pas de notre faute. Et vous savez que nous sommes toujours ponctuels chaque jour, du lundi au vendredi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est votre émission Midi dans sa présence. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 4 mois de l'émission Midi dans sa présence. Jour pour jour, 18 mai au 18 septembre, voilà, notre chère émission Midi dans sa présence totalise 4 mois aujourd'hui. Donc prépare tes mégas, prépare tes unités. Si tu as des témoignages à nous donner, tout ce que le Seigneur a fait pour toi au travers de cette émission, eh bien, à un certain moment, nous allons passer les appels et vous allez témoigner la grandeur de Dieu, de tout ce que Midi dans sa présence, Dieu a travaillé, Dieu a fait au travers Midi dans sa présence, c'est que l'Éternel a fait pour vous au travers de cet instrument Midi dans sa présence, intercession et adoration. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une fois de plus, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Et voilà, nous allons commencer avec une courte prière. Et bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu prennes avec